Nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission tolobela mboka Congo na yango bandeko balanda émission tolobela mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia ya nzambe tata eyingela omabota mabino. Merci encore une fois à l'abonné à Océan du Congo. Vous continuez à s'abonner massivement. Vous allez déciter la chaîne de la Libération. Et puis, vous allez du début jusqu'à la fin. Partager l'émission, liker, suggestion, j'aime un commentaire. Tu peux à Pambo la bino. Moi, comme moi, les autres, vous allez bongo na Brino ou vous allez bongo communicateur. Il y a nouvel élan. Puis, mon bundeli, la République démocratique du Congo. Vous allez pour ça la effort personnel pour être mongongo moye moyo kalape ekolo moye moke de boso pe ba jeune balongwa na ba bombe na ba milangba na ba masanga o mabe ba pa ya ba yeli biso pe ba se soulever pour le kolo ba kasi lelo to kolo ba na ye mwa mingi na mai matali Congo pe etali etumba na ye moko kasi yambo vraiment na présenter bino inviter la biso preno o bino so boye bi moko ko bakisa o etikali to landa no pasteur o nini alobaki na ecclesia e bongo tozonga si. Oh, ba étranger bakende. Yo mpe oza nini? Nini ndio na prouver kama uko Congolais? Nini na prouver? Kusudi kwa citoyen wa nchi unakuwa na carte pour citoyen. Na niko nayo hapa. Na president hana, na premier ministre hana, president wa Sénat hana, president wa assemblée hana, gouverneur hana. Nani atatutetea? Na niko na carte pour citoyen. Merci la bande de Kodangai, Kabuya l'homme puissant, tu es bongo papa Bruno, Mbote mon amboka. Mbote mingi maman Océan, Mbote mingi na ba landinyo sur Océan du Congo et puis Mbote na ba Congolais bisika sur l'Ali, au bout du bakou ya Rolanda biso na mama. Bonne santé na non. Oui, santé ça bien maman Océan, pour activité ça comme d'habitude toujours en Tumba. Santé ça maman. Boni kasipe moko molo mingo moi koko sezwa kiyo na matinée na ba maman, ezaki boni kasi. Oui, moi, Coco Saison Maki Moukena, ma maman, bon, ils sont ils habitent Tumba, et puis Toulembate, tout en haut, mais tant que Molobélia, Bana Congo, Molobélia, Kinoa, Molobélia, Bana Tchangou, Bana Massimo, Monique, notre civilisation qui va gêner, tout le monde, la Kisabisika, Oeboy, Zela et Koufa, Banakala, au moins que non, Tiki, à mon régime, où il y a irresponsabilité, Bato Baso Kamba. Ozomona kena tukitaki wana bandeko kabuya na ba journaliste o bayaki bitu accompagner biso pona kotalisa kena mboka ezoke na okufa ba jeune soki ba kotelema ekosa mukema malamu yango ozomona lutte na ngai za plus ya mwana tubeli mbela wana pa ba kozi oyo ba koyoka o ba moni kena rai déjà ebukani nzele komi meta moko désordonné kurezate kuluna ozomona kena bitumba onga na zo bunda yango wana mais je crois prochainement tozonga les sources na ba activité na lutte na biso to bengi sabino le maman Océan pour na toujours pour couvrir événement ndenge busuma biso comme d'habitude. Merci bandeko balandi. Na lingi na batcha nano tango zolo bana yo c'est pas un problème mais batcha penda po batu bazali buka mona buka kukwila wana ndeko zolo bamalo bana ebota la misala ya ndeko ko kele ko kundola pona ko tele sabayi ko ngomani esika ni nazali ezali bongo bilenge mingi te bakozwa likanisa ko sala bongo bango bako kende bako timula bako kende bako bunda kasi yo ndeko oko kansela maloba mabe maloba mboka yo entre temps image bozolanda bisiko bozomona wana ezanzela très eux qui na tina gare centrale ti esangisa na aéroport ya Njili alors ozomona que non tango biso to tanga na collège na boboto na mwa boboto omona que non zela wana très banai koleka mais combien de temps donné zela ebandi kobeba muke tinde ngomoni lelo o érosion salemi wana et puis par contre tant on boule betaka na quartier wana nyonso mai ndaka bato wana bisusu année passée je crois ndeko moko abungisaki bana na mibale na mai etundaki érosion ya mbula o betaki makasi ba seri wana yango zo mona que notre zo sensibiliser ba konzi ye moko gentili ngobila aya tala po mona que bato o baza mitema ben ngobila akita ne sika ozo mona érosion makasi wana bo bato baya ba mona bazo pe ba image mais depuis ba kenda tire le oyo boy de loko moko te tant bato bazolo ba embouteillage nini nzela mais tala nzela wana tango biso tozaki kutanga soki rai leki ozomona ezozo bato apartia kingasani bato bazolongwa maluku bazozo atra wana et puis omona que no boulevard ezalaki saturé te ndenge komi lelo oyo mais tozomi tuna bambongo tozoyoka ba 16 millions ba détourner sur mikolo makambo ya nini ya EPST ba 800 millions ba détournement na nini na makambo itali covid bambongo ozo satire que no mbongo wana nazomi tuna soki ke mbongo wana babi babongisa ne fils que nzela wana a train
ou bien kolongola ba bende wana ba bomisa nzela wana tie kenda kuna n'est-ce pas que vous avez la solution pour na ba tu ba vandi na kote kuna ozomona que non biso tozo sa na part na biso ya kolakisa bisika o mabezali dozomona eloko wana mama osia ezo sa na passe yesanga passe pour na komona que non et quartier mobimba ndenge ezana eza plus de 2,500,000 habitants bavanda na bisika wana ezokende kolima bo mais so otali bango nyonso bakonzi wana baya wana mosi ya monsieur Félix ayati bakote wana mona érosion wana mais il continue kaka kodemere ndenge wana alors tozomiyeba te yango monaki etake leader ya bana masina bana mapele na bana Petro Congo nayebisaki bango ke non 2023 boye bakosala choix et puis avant même toka na 2023 oh ndenge nazomona lire mboka ezoke mabe ezosenga révolution wana révolution bazosenga no ba pacifique non révolution mama aussi ya ezosenga vraiment révolution moko ya kanda po ba jeune batelema ko sauver mboka na biso soki te makambo bozomona wana non seulement pe wana soto ki kota bitendi nazaki kota kitendi kingele mupanzo kuna ozomona ke non nazomi tuna bo importance ya batu oyo on dirait c'est batu basala ka on dirait mboka kufa et puis on a d'autres à côté mosusu importance pe ya opposition oyo boye eza wapi donc ozomona ke non bango kuno bazo travailler bazana na gouvernement bazo sala makambo oyo peut-être que non er mosusu par conscience. Donc ozomona ke non bo moto bande kuna biso Jean-Pierre Bemba bisika bazali isa passe yango ozomona biso take ba gente tozo senga totelema lokola balumuma te basenga batelema ki moko indépendance pour na kobundela mboka parce que mabele oyo bo mama osia eza mabele bakoko na biso toyiba yango te eza richesse oyo nzambe apesa biso tango barabe wana bazwa ko vana mboka na biso ozomona ke non pour na kolongola bango ka bona ndenge diplomatie ekosimba te kolongola batu wana ba Rwandais oyo lelo bazwi mboka na biso na occupation ezosenga sacrifice mais sacrifice wana tokola la ngomba te tokola la na mangenge te tokosa sacrifice wana nini ya révolution tango yaka ekipaka te révolution eza que non mutu andimi na mabe na malamu assumer na ba responsabilité na parce que mboka na biso na allure oyo zokende mama océan d'ici 2030 je ne pense pas que non tokoza vraiment mboka oyo ba congolais bakoza na makasi ya koloba devant l'étranger parce que tozomona ngo lelo oh soki na Gombe ezali su Gombe ba congolais te koma Gombe ba libanais bazo tonga bazo somba bisika wana nyonso ozomona ke non lelo oyo bana mboka bakomi kolongwa na Gombe bakomi ko novana ba bibwa ozomona ke non bisika wana nyonso zokomotika na bazo reculer biso zongisa bino et puis ozomona ke non ba ko encercler su biso tant bazo recevoir bisika stratégique na est wana lelo bazui koto bazui capital alors pona ko ben kozwa ke non lelo baso mabele na biso bazo tonga bazo bazo ba carrière ozomona bazamba basombi bazamba mabele lelo o kasa yekomi et pas ba Rwandais ozomona que non na ba Congo soki eza ba chinois basombi ba Congo ozomona que non mboka na biso déjà ndenge eza a mama aussi bandeko o ba yebi makambo te ba non mboka déjà été kami est wana mobimba eza déjà vendu le oyo boy soki na ba Congo mobimba lelo o ba so benga ngo nini Congo central et ça il pas ba chinois basomba mabele wana alors nazomi tuna na quelle magie o bandeko na biso vraiment nazomi tuna soki balingi tolo bana langue nini et puis tozo senga bino bo telema ofungola miso tant tozo ba totema te que non to kuta na boto bana koloba ba débat ya buzoba non ko telema ke non to tia batu o bo pression batu o baza na pouvoir o boy bandimi ko teka mboka na biso ya complicité na bana mboka to bengana bango et puis ko bengana batu ani ko sala facile alors ozomona biloko biso tozo senga ba jeune na biso et puis ba jeune ngo soki basoyo ka biso ube comment nazo baté mama aussi ça passe tozo senga ba jeune to telema parce que soki Lumumba a risqué ka vie na été ata indépendance auto ngato so ngote mais soki bino bozo kanisala que non na kufa na tika bana ngai na kufa mboka o ata ovandi o kufa kaka vome kufa que non na bundaki bitumba o na kufi lutte eza noble que non na simala ngai bana bakoya ba bénéficier na richesse mboka na biso ba contrôler mabele na bango parce que mutu na mutu o nzamba kata bango etena mabele na bango ba batela bango parce que eza loko moko sacré mais o ya biso mabele e komi eloko ya mutu nyonso on dirait que non bakolo mabele ba toton bazana kati ya mboka na te donc eza pas si lokwa na bozo mona wana na mabili ba makambo tozo lakisa alors nazomi tuna dans les jours à venir ce qui mboka oyo ekozala ndenge nini tant que nanu bana mboka bazui conscience te maman aussi vraiment mon mboka Bruno olobi et pesenga passe na motema yango monika la kotaloka na oloboka na pour ça olobaka kaka pamba te on dirait que ngana otola ki sika mo peut réfléchir sika moko na lilobo uti kolobake mboka ekozala su ya bisote mboka comme le quoi bapaya on dirait biso les toi qui bapaya et pour pousser musika koloba na ba 2030 est-ce que vraiment ba Congomani mboko ekozongela bango parce qu'on dirait to saka batabilobela ba roboto la biso ba bete bango to ate ndeko nanga bazotonga carrière o bisika sala kama banga banini ya ba indien ba sombi yango Félix apesi ba indien bisika mwana mboka konza indien
biloko etali biloko na biso asa mabele ba pétrole ba carburant ba nini biloko wana etali ba français bazu yango siko mabele ba chinois ba kozwa ba indien ba kozwa bango na pe siko ba arabe ba ye na tuni na ba arabe ba uti kuna ba o ba bimi wana bali ba prisonnier ba o batindi wana siko batambongo na bango ba kosani ba kotindika bango nani ba arabe te ay bango misala mabe bazaka nango yango na tuna bango na bi etumba ya Congo tozo bundela ba pays boni siko tango yo Congo manyo vandika po fingaka ovandika po cholaka ozo comprendre te que Félix a teki mboka yo tikali ka pembe la Félix ozo comprendre te que likamba koza la fanatisme nde likambo ya mabe oleto telema mais mona mboka nyungu moko ezoya ngape na yebi likambo mais na boy koloba yango na ina ko na munoko nawo ezana bande ko moko balingi batambwisa sango na opongo na yeba dongolo miso wana ngaso na okili kam na belaka na ko bela ba bandoki deli bela ayeba pesa ki mbongo yo le mbongo na bango ya lili kama oboni mama Osea omoni ngai na bandi bitumba na ngai kala na banda bitumba o ngamoko pona révolution pona makambo mboka awo peut-être tango wana nanu nazwaki occasion te ya kolekana ba etando ike na bino mais na sa mutu o na bisika nyonso na leki révolution na makambo na lwa makambo bonga biso to se retrouver na société tant tozo sala bitumba oyo boye na ba risque possible na ba menace tozo na ba téléphone osomona que mutu moko ko luka a salir de réputation na likolo ya mbongo mo $250 et ça regrettable parce que tant on a na sa makambo na ngai ba journaliste bazala kawana et puis ba témoin bazala ka to kendaki na assemblée nationale ba to ba moni oyo ba monaki et puis mbongo etikali na zongisi mbongo na pa ba kona bango bilili yango wala mbongo na bino yango oyo na zongisi bino mbongo na bino mais et comme on a les mbongo ni $250 ngako na ko sutukela $150 so ko to liaki est-ce que ngako song sabande ko bomo na photo na ta oui ba photo d'ailleurs na ko pesa on a kenela azongisa ki mbongo na bango ngape na zalaki kutu na boya ki mbongo yango pona lobi boko ko tindela kabisa ba mbongo ni kete po bana bato bazwa ka risque mais bato babima batumba bapine basala biloko muso bapine mususu biso moko ezonga na ECD bande ko nanga botika ko salir bande ko na bilo bomoni photo mbongo wana o Bruno kila kozongisa pe lelo na banzi andimelinga bango na ba petit lumumba babi mama Océan ayebisa biso mamba so na boyaka eloko na pe bandeko ba yebi ke ngala boyaka na linga tambongo ko mate mais na souci ko servir bandeko langa est-ce que la 250 mutako sa révolution pe mutu malamu basali parti aya zongisa libilo mbongo na bilo bomoni photo ndenga ozongisa mbongo na bango na mutu a réceptionner mbongo botika ko sela biso ba biloko lokola bon meka biso kasi boto libérer mboka ne bon décourager bango yo bilo boyebi âge na est-ce que vous permettre moi na télé makalo ba bakangi combien de fois ba beti combien de fois lelo ça parmi bato baza na liste noire ya bato ba okana ko boma bilo kasi musana to sala biso to ba généraux la bato ba colonel to banini soki lelo bato baza ko encourager biso ezali bato balingi mboka e kangola mais bilo bolingi mboka e kangola matela bana o bolingo tcha bango so na minoko bano ba yeko tombwama ba petit na biso ba balali pongiti ba tombwama misala o bano ba okelozwa ba risque ba ozwa ndeko nango ko kabela ta $1000 oyebisa na pesi au prime d'encouragement yo kasi ba courage na bango na ba biso bo so to akita biso ba rwandais obe ba américain kaka obe mbongo boni to gato salonga na mabota na biso ataka ba français po bato boye bazaka rare mais bino moko bo dimine biso ndeko so na tie loko parce que comme na matoyi na ngana sepela ngote botika ko sa loko botika pe boko décourager biso te na combat mais ba mbongo na bilo ba piège to na ngoposa te po botinda ba mbongo bozo pa ba Félix e yaka côté la biso po bolinga combat elemba e biso to tinde bilo maboko na biso pamba minyoso to kosimba e pamba mi soko tini mbongo mabe yebaka ta biso to kosimba ngo e ko pamba ma pe libération ko salama yo ko façon mona mboka to continuer na bitumba o ya le 15 na lingaka keloko le kaka moketo ala ngotina te to lo bala bitumba o ya le 15. Oui, maman Océa, je crois ba photo ezali ba moni ndanga na ozom sambongo ezaki na bututi et puis to na sala to sai makamwana ya moyi ya moni na kozwa décision et puis na obenga bino ba journaliste na kozwa décision dans les jours à venir vos menatika la na indépendance mo comme activiste na bunga na mboka ke na za bisika moko boye oyo batu baza na jalousie mo mal placé bazo étouffé lit o biso to sala ngo donc makambo zo lekana so lobby kende ko ba journaliste o bazo sunga biso na ba activité to sala il faut ne fils moi transport na bango et komi bazo beta biso ba mbata na kati ya bisika o mais eloko wana za mabe eloko wana za mabe ngana ko luka ba chef poto lo banye loko vraiment Bruno
se permettre pour beta biso bambata. Alors naza dessus le quoi na mikolo ya je crois na ko s'assumer na ba responsabilité dans so. Et puis batala ba embargo la ba chaîne na biso ba ndoleka ate. Bitumba. Ngai so pe na peso embargo ndekolanga au souffrir. Ba miso ba olela lelo o se yamba biso. Esa ba na ko yamba te. Parce que boza bateau mitu esalate. Bateau ba obunde tumba pour la Congo. Bateau ba bino kasi so de ko ba Félix ba Kabila mbele oto za pe boete. Ba finga biso ba bola tla bandeko ba kenda kula. Malgré ba olela ba mboko makila mais ba za pe bien. Ba za ba ko se retrouver le ba lo te ba tongi ba sali parce que ça na ko bongo ba o ba yibi na régime autant ba ya to bomba ba nyo sauter. To ko changer ka régime ba otika la biloko la ba. Mais biso to on dit ba souffrance. Si on passe une de 50 francs, il faut belle lango. On passe une de 250, il faut comme là on a papier mukanda. On vend de la pour y ba bombe. Musala obiso to sala. So to ngina ba mboka mususu. Mais batana ba ko ngata to nyata ba belete parce que to biloko eza rare. Mais tellement ça Congo. Ba Congolais ba ngi to bonga te mais biso to assure que Congo e ko bonga. Bino bato ba négliger biso lelo. Lobby bo bete biso maboko. Lumumba ba négliger kae. Bo tout faka lit na ye. Mais na musée Laurent Désiré Kabila ba che euro po boyengo yo na botel mi c'est héros national donc eloko ya mutu ata ngo boto la elite na ye nzamba ko sala kasto boinde mi pepe mabe Congo yango ezo libéra mete Congo yango yo biso ka ndambu nde tozo seton misu ba okima potanga ta chilomba za chikungunya zo kokate pona ba yende bobomi ya Congo olobate po ba yebi ke so ba lobo mais biso tozo ba risque ndeko ranga. Donc, c'est un peu de maboko. Mais quand même, moi, respect, wana. Batu baye ko sala musala na bango. Moi, transport, on peut ça batu. Si on paye moi $30, moi $20, comment on t'a bilongi. Mais ce qu'on zuli kamuna, on beli maman, c'est un monde comme maman, c'est un gars qui le bas au risque. Pour maman, c'est un gars qui bomete. Mais ce qu'on sait comme il y a moi 50 $, moi peut maman, c'est un. Amela la wata secret, na ko ba benga bino na ba téléphone, biso to bi bazoba. Mais tanga likambo, ba maman océan, nde ba ko ya ko telema. Ta omoninga babundisa nga na kati pe libanda batu balinga ku tushene ekangama mais tellement na yako sela nga bangote na kana bato balandanga bilo kasi masse sala ni masse de chair sala elo monte minoritaire ko selo monene et puis nzamba zo bato belete azaki na 72 disciples il faut pas ça adepte la Bible 72 disciples 60 bakenda landa barote atika na 12 bengani pe Judas atika ni na 11 ba sali nini ba betizeke bu bazui nani Mathias ekoya 12 ezongi pe 12 na sala ba musala lelo bakumisaka ete bato bayinaka il faut to sala musala biso la logique ya kolanda bato te po kolanda bato to comme ebele mboke yokufa voilà ndenge nini Bruno a été menacé mais ndeko na ngai na tangi yo lelo te c'est pas na bangi te mais na mikolo ya na tanga yo et puis ko pesenga mama ka ne fala tango madidi tike loko sala ke ba journaliste tika yango la zo yebisao et loko sala ki tika yango. C'est bien besoin na combat. Ya munu kutuba. Biso to l'accès bilo que tout ça la combat ya munu kutuba te tout ça la combat ya République démocratique du Congo. Tike loko sala. Boyate na ba fantaisie. Boyate pour monique Martin Fayulu m'a dit du président Eli faut mozu to ça mutaba ndundu. De biso to kele poto bebe po bebe sande combat. Bo bebe sa combat. Et puis biso to ga to ya kate po bo sala biso ba aventure. Tu as rapport à mbongo tu as rapport à la nation mais musala ya mutu tant ba pèse $50 pèse mutala $50 et peut-être musu ba bato ba pèse ba $50 ba bunda tendenga océan la bunda ba sala musala tendenga na sala ba musu ba fanda ka ko yamba mais la terre ba mona na te mais biso to kitaka terre to sala makam ko lega ko du plus bilemo ba politicien wa donc to mi engagé to ça ba journaliste engagé to mi engagé pour la nation to risque la vie na biso pour la nation. Oh, tu n'as pas Félix, tu as un journaliste. Tu as un nationaliste, tu as un journaliste, tu as un mboka. Mais quand on va passer à ton bon, aux huit, on va bundalande, boutique loko oyo. Abondite abeti. O betande konayo, pour le bika ba journaliste baso. C'est quand on journaliste va bien encore ridiculiser bon. Bon on a combat on va sande. Bon ça ben filtrer. Pour journaliste à l'obaka. 4 pouvoir première puissance dans le monde. Ce que vous avez dit, pour le journaliste, c'est infiltré. Les à côté. Botika et le Sala. Vraiment, encore une fois, m'a dit et le Sala qui est qui toko te. Tika yango, kozongela yango te. Parce qu'on a beau sa combat et baninga. Mais surtout qu'il y a libération, tout le monde va traité. Ce qu'on a parmi va très très bien aussi vie. Et pour l'attaque combo ya président Eli.
hein bato mosusu bakasa oza ndeko ya président ok saka bakombo ekutani tika kosala eloko wana mpo osala komba mokonzi ya mboka bato mosusu bakasa peut-être neve na ye to nini tika eloko osala sepe nango te mwana mboka tokoba nao na makambo ya etel le 15 Maman Océan, je crois, et là où tu as koloba, tu as un soulèvement wana et sous karaté qui non les 15. Tout ça la soulèvement qui non, na si mais là où tu as ça, tout ça but, tout ça objectif na et là où tu sali. Parce que ce qui que tu bimi kana balaba ande la sala biso comme d'habitude, tu baluki, tu bini, tu zongi, et au sali là au monte. Il y a un gars qui senga ba jeune. Totalement. Tu vois maintenant on pas les trois au bâtiment na nini activité que ça se passe. Au bandaka les trois eloko ezati. Mais oui, tu vois maintenant on les trois. Donc on a pression na ti les 15. Ni les 15 là pas bon milengele mo ba utia. Mais oui, bien que tu vois milengele mais tu vois maintenant pression là parce que mboka ils au moins que mboka na biso na ba courant ko ba comprendre. Pour les gens. Ba faut ba ta la ka ba makambo yo.